Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi bokotuna na lamba kabyanini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre ya bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu, pa vous mouna falon. Moi c'est kitoko ba rubi moi nankoi, auteka nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Likuwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koye bayena samba ya Android azokota internet azorukanin azorukamin Sheraton TV Sheraton TV bo s'abonner massivement babito s'abonner biso nyonso eya bongo misho bozo manimpaka na kata Sheraton TV bo s'abonner na kata Sheraton TV na manimpaka esibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime ou j'aime na bimela bino. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. 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 Je n'ai là le déjà. Fondation Douceur Lignani. Ne tombera jamais. Chica. Bombeta maman que soy por sempre. Guicha. MSC FIFA. Bande kwa masanga boka tananu. Toswa pose na masanga nanu. Sécurité, s'il vous plaît, Bokata Masanga. Nasengi Bokata Masanga.
S'il vous plaît, makelele bande kotoyebi. Ok, c'est bon. Et ça, m'a rappelé pour la campagne. Bokata nanu masanga kuna. Sécurité, bokata masanga. Les deux côtés, bokata. Merci. Tous que la discipline na biso. Va inviter vos fans dans la Bessika na bino, s'il vous plaît. Mutuna mutazo ananu nesika na ye, tozo sa ordre. Oh bande ko bosi bo meli na moni moi. Yeke bando kota. MSC FIFA! MSC FIFA! MSC FIFA! Bande bonangai nalingi na passer kaka message ya discipline à partir. S'il vous plaît toyokana. Na yebi moi nyumu numwe ko se na déjà na motu. Ben et aussi bas. Et aussi bas. Na sengi na bino soki omeli omoni esika yo koma rekoki ok. S'il vous plaît, kopesa mutu mususu avantage te asakana na yo na se ya buti. Et en plus de cela, tous les maman awa. Beaucoup de tindika ba maman. Mais la revue bino ba ibele bi ba tiba masakana na bilangi ba opema. Oh bana touché on est. Bana kinga boje. Bakolo mabelo. Tobeka kama kwa la bino. Toyokana. S'il vous plaît. Ba inviter au fond na bisika na bino. Na lobito sala na discipline. Tango ba autorité na biso bisatu makoya. Bakuta bino mozana l'état diabo repesa bino pe message. Parce que ma cadre peut à partir bazana maison pe ba yoka bako. Et tango bakoyawa, il faut pas d'engagement. Les avons été pour péter ça à partir. Donc ça à partir. Pouvoir les à partir. Tout ce que eux tous en ont à Jean-Pierre Bemba. Ici ma compagnon bazomona. Vous mettez ma compagnon ma bobo makasi. Soki ba voté les deux hommes mettent le soleil MLCT. Toyokana na toyokana. La kanisi toyokana ande mona mote. Ok, on a dit. S'il te plaît. Toyokana nano. Biso na kati ya MLC toza obligé à accompagner la ministre na biso. Et tokosenga na bango harmonie ezala na biso. Pour tomeka kozala bien. Parce que le ministère autozui, les hommes ministère en ngapo. C'est vrai ça pouvoir, mais ça mindoto. Pour l'homme na tongo bakoya ba lobi ba tu ba biso mangwele bongani il faut solo là. Poete? Bonga na koza mangwele. Ngana lobi na ndo te. Tozui lisusu intérieur. Lelo awa nous avons vice-ministre intérieur. L'attribution d'ailleurs est un peu minoto. Donc nous avons un problème de la nationalité awa. Donc vous voyez battre là dans sa nani.
la frontière de l'unité nani akoti nani abimi. Donc moto nyonso oyo akozala na information ya kopesa ye azala na facilité ya kopesa. Et soki tomoni mama na biso kote na ye mpe eza mwa mitondo makasi po nyamu na baparke wana eza mwa kuna nde barebele bazobatama boye te. Soki oza na information komisa mpe epa ya mama mais ndeko na biso bongani nde apika MLC viva! Tofongola biso tokolinga bapesa biso amour oyo biso tozozela na bango. Nakanisi tozalaki na opposition bambula na bambula. Lelo oyo mokonzi andimi tokoti na gouvernement. Tango tokoti na gouvernement, cela veut dire tokomi na IDPS esika moko. Boye te? Mais charge na bango ezaka charge na bango. Tokombana te. Tokoti na maboko biso moko. Biso MLC toko répondre na 3 ministères na biso. Boye te? Yango tokoyebisa bakonzi na biso wana bazala ba exemplaire. Bazala lolenge oyo tozalaka na 1+4. Omoni ba ministre na biso babimaki tête haute. Mokonzi na biso abimaki tête haute. Ti lelo oyo moto ata moko te aleka na télévision abanda kokritike ye na qualité na ye ya vice-président de la République. Boye te? Tokosenga na bango bazwa lolenge ya papa na biso. Papa na biso Jean-Pierre Bemba ndenge asalaka. Discipline ezala. Po soki ye nungu tokoyo basistaki ngai te. Tokoyi esengwe mota mawa. Totosa parti na biso. Tolingana. Parce que soki kokoso eye 2023 okote biso problème mokonzi na biso aza candidat. Boye te? Non. En fonction bazosala bayeba ke mokonzi na biso aza candidat ya président de la République 2023. Boye te? Donc babongisa nzela. Pour mokonzi ntango akoya ezala te otala mwana na azalaki na ministère bo asalaki boye te. Ntango ya yango oyo. Soki olingi Bemba biso mpe to soki obebisi na Bemba biso mpe to na miniti oyo Bemba aza maboko ya kofungwa. Po soki azalaki maboko mutu mabe alingaka maboko na ye. Tokolobaka bomoni discipline oyo eleki na parti biso nyonso tofandaki kimia tina suka ya situation. Boye te? Mutu moko te ayebaki ke nga na kozala ministre nga na kozala songolo. Mais na baparti mosusu bato bakoki koboma. Mais pas na biso toza na problème te. Bolingongo yango oyo toye nango lisusu awa koyamba bango. Eza ba compagnon te yo. Eza be biso te. Eza bino bato bozwi. Ascenseur e mataka pe. Ascenseur e mataka pe. Balobi somo okei otali na esika yo outi. Boye te? MLC FIFA. MLC FIFA. MLC FIFA. Président Jean-Pierre Bemba ondire ozobomba. Ozoka soni. MLC FIFA. MLC FIFA. MLC FIFA. Nasengi discipline ezala makasi.